ekufi babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi vrille yo numéro 25 balobi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza okoli ekoma kitoko il faut le kana vrille yo numéro 25 et puis Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko oyo te veut dire oumela te mpona kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bakarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na ville ya numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence bamama Paris bana Paris bana bela bafongoli biso loba kitoko vraimen ngo iumela atinda biloko ne kaka awa po biloko ne ekoma kitoko na badini po nga bao bakarton ekendaka awa babili ya ndambu tinda ndambu vraimen ngo yaliaka ndambu atindaka ndambu so ekendeki na Kinshasa alors po ekende kitoko oya na agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi rille yo numéro 25 bala poto boya boumela so boye te fedi boumela te aibebi yo aikufi yo mama l'agence agence ya boye besoin na nte yango oyo bamembi na kati ya Château Rouge ya sika obunga te rille yo numéro 25 umela tokutani na chéri atala na pe aseki ngai pe ye nayebaki maso wana bakolobaka Joben Singi yango nabaki ti mamango yango oyo dimanche le 9 octobre 2016 la Viry Châtillon au 5 rue du Port la Viry Châtillon les supérettes du quartier va organiser maman la kermesse grand kermesse chez Misha et Bobo Kakawana Viry Châtillon donc clôture ndenge bandaki donc clôture donc les 9 tous la wana surtout la Viry Châtillon na 5 rue du Port la Viry Châtillon parking ya munene bomone ba parking ezala munene donc tous la wana donc chez Misha et Bobo ba organiser maman la kermesse ya suka kolia komela kobina tozala biso tout donc les 9 tout à la Viry Châtillon et d'une image pendant ça wa Congo boka mo ba image oyo masafinga pona bodi nzambe masafinga ipona pantalo oyo bakabeli soki na winda sarcel bana ebite soki na winda lani nana yebite soki na winda sebenie nana yebite basta finga pona bodi nzambe le 9 octobre tout ça la podium donc beta quelqu'un nzembo na il y a Boutou donc tout ça la wana et vous savez biso kitoko à suivre tokutani na chéri atala na pe aseki ngai pe ye nayebaki maso wana bakolobaka Joben Singi yango nabaki ti mamango yango oyo dimanche le 9 octobre 2016 la Viry Châtillon au 5 rue du Port la Viry Châtillon les supérettes du quartier va organiser maman la kermesse grand kermesse chez Misha et Bobo Kakawana Viry Châtillon donc clôture ndenge bandaki donc clôture donc les 9 tous la wana surtout la Viry Châtillon na 5 rue du Port la Viry Châtillon parking ya munene bomone ba parking ezala munene donc tous la wana donc chez Misha et Bobo ba organiser maman la kermesse ya suka kolia komela kobina tous la biso tout donc les 9 tout à la Viry Châtillon
et dit l'image pendant ça wa Congo boka mo ba image oyo masafina pona bodi nzambe masatolinga ipona pantalo oyo bakabeli soki na wenda sarcelle bana ebite soki na wenda lani bana yebite soki na wenda sebenie bana yebite basta fina pona bodi nzambe. Le 9 octobre, tout ça, on a la podium. Donc, bête à quelqu'un qui il y a Boutou. Donc, tout ça, et vous savez, monsieur Gitoko. À suivre. David, on retrouve la Blue Express. Sur l'email, la mission sur la numéro fixe, la 01 44 92 82 85. Pour vous contacter sur l'abonnement major portable 06 52 56 66 sur la ligne LND à savoir le 9h37 ou les avoir numéro de compteur à mission ou sur la ligne de la mission à savoir le 9h30 la ligne à 19h30. Zona tunaweza zona motinda arotinda bayibulilani arotinona express bayo Isaac bayako David moto zona Blue Express pour le numéro de mission sur la graphique sur la zone 44 92 82 85. Tout envoyé sans la ligne sur la belge sur la 44 92 82 85. On les a pour contacter sur la portable 06 52 56 67 on les a numéro de contact sur la sur la ligne de 9h30 à 19h30. Zona Autila Yuri Autina Global Express Bayo Isaac Bayako David Moto Global Express. Donc sur le numéro de la mission sur la ligne fixe la 44 92 82 85. Tout l'envoyé la ligne sur la liste pour la 01 44 92 82 85. On les a pour vous contacter sur notre portable 06 52 56 67 16. Voilà, ça va numéro de contact à mission au nom sur le de 9h30 à 19h30. Zone Arotinda Bayibulilani Autina Global Express Bayo Isaac Bayako David moto zona Global Express. Sur le numéro de la mission sur la numéro fixe la 01 44 92 82 85. Tout l'envoyé la ligne sur la belge sur la 01 44 92 82 85. On les a fixe pour vous contacter sur l'abonnement portable 06 52 56 67 16. On les a numéro de contact à mission ou sur la ligne à savoir de 9h30 à 19h30. Arotinda Bayibulilani Autina Global Express Bayo Isaac Bayako David moto Global Express. Sur le numéro sur la graphique fixe la 01 44 92 82 85. Tout l'envoyé la ligne sur belge pour la 01 44 92 82 85. On les a